Mida olobi oleki nana ketchup na kitoko. Ah, Mida. Ma vidéo na ba Didiston ba frère chéri, hein? Ba Keina ipupa, ba sala ba vidéo propre, bana mikie kutu. Ye mama mukona ba minu sante bilamba sante la ba kola libolo no se vimbi. Ah, azo sala vidéo, bo nerve ngati. Mo sa salité. Hein? Moi c'est non salité na leke na propre. Ngala so na salité na sa vidéo te, na leke na kitoko na propre. Na leke na aspect nga bimaloko ba sa ba musicien. Nga so na lati na bimaloko nga mona maloko danseuse ba danseuse a kofi akala hein na zana lokwa danseuse so moninga e bongo mama na bino sa kubuka lokwa mutati mo makele na bakwanga ba faux chéri banda eloko niezo salobwe yo Mida oyo kaka moko oyo oleki nana ketchup na kitoko. Mida bana bayebisi bongo bamakangu no ya bandibu ya batiadien ya banani yo Mida tala bote bapapa bamama bandeko bote barando na barandonete bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te bote ba jeune garçon na ba jeune fille bote bana mike na ba bébé bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida mama yo ba photo oya yo ya kala ezo kosa yo moko. Nkolo ou bien photo no musoso yo na bimisi ya 2019 otango kokosaki 40 ans osalaki anniversaire sikoyo photo no wana ya 40 ans yango ningo kompara ngo na nana ketchup. Mida osomi tuna ta yo moko teke tango zoloba bongo bato bazolanda yo na mitema na bango bazoloba me Mida yo tomonaka yo te nana ketchup tomonaka ye ezala basinayipi na ye mosusu abakisi yango mafuta asukoli image me tomonake toza na baimage na ye nyonso na oyo basukula na oyo basukula te na oyo original me Mida yo mutu foto apamba obangaka pareil soko moni ata bana na nzela bauti kelasi asimbi pareil ne boy yo wana otie elongi na se posa masuba ozobanga bazwa yo foto obangaka foto siko yo mutu obangaka foto elakisi nini obangaka image na yo oza d'accord te na oyo yo ozali. Mida nga papa robot te nazo kondane yo nazo seko nalobi te oza mwasi mabe po soko ozalaki mwasi mabe nga papa robot nalingaki kosangisa no nzoto 3 jours te bon na invitaki yo nde nalingaki koinvite yo te mpo na tosangisi nzoto te epuis nalongolaki yango na boyi tokosala susu te me yo Mida la Taylor Mida santai bololo autrement dit kisimbi yo moko deja ozo bangela yo moko ozo mibangela yo moko bote na yo po soko ozo banga ba photo na mukolo yo ya lelo mwasi nyonso te nazoloba mwasi oyo aza na media yo ozalaki mpe na Facebook na yo oblokango soki mwasi lokola yo ozala na Facebook kala obandaki mpe kotia ba photo Facebook tango efungwamaki kaka mais siko pourquoi on continue à Facebook te pourquoi otiaka ba vidéo na yo te pourquoi tango bato bazofinga yo balobi oza kisimbi yo ozolakisa ata ndambo elongi na yo te pourquoi parce que yo moko ozomibangela oyo yo ozali lokola ozomibangela oyo yo ozali yango wana Mida
koya comparer yo na Nana Ketchup te. Même na G, même na Maseki comparer te. D'avance yo moko zomona soko landi baninga mususu wana ya Timi Bipo ndenge basekaka Nana Ketchup yo moko poza komona olobango pe ba oyo okomi na bango lelo o sympathiser na bango olobaki bien Nana leki bango na kitoko musika. Alors ba oyo olobaki Nana leki bango na musika na kitoko bango baleki yo, bango bamonanaka, bango bakangaka foto. Mais yo sikoyo obangaka yo ezateke omonanaka te, non. Obangaka oyo yo zali, obangaka kolakisa elongi oyo zali. Oui. Orke mwana mwasi oyo afasala Facebook kala azana media lokola yo akoki kobanga jamais alakisa image na ye ata mokolo moko. Surtout tango zo beta tolo oza mwasi kitoko, tango zo beta tolo modèle yo lataka kosakana te, tango zo beta tolo na mwana no alataka biloko ya cher, alors faut laksango na ndimi te moto alobaka mangala. Ozala Congolais ya Zaïre, ozala ya Angola Angolais, ozala Congolais ya Brazzaville Ponton, ozala kutu même Ivoirien comme lelo bongo. Oya zo beta tolo aza kitoko alataka bien. En tout cas, akoluka eleli ebima mbangu, akoluka aleka kote bazo filmer amonana. Azo kota na supermarché azo tala ba caméra filmaka ye parce que aza sir na kitoko na ye. Mais yo mida oya ko comparer na moto mosusu te na Nana Ketchup oyo azomona na R2 bafana yo kende comparer yo na ye na beauté. Oyo abota 5 bana okende comparer yo na ye na beauté. Oyo alataka ba couple biloko ya mike azomona na nzoto ezomona na presque nyonso. Beauté na ye ezomona na presque nyonso. Sikoyo yo kende comparer yo na ye. Eza koloka te. Eza penza koloka te. Ou bien eza kaka souci de plus en plus ndengo zokoma mabe. Ah meda. Eza pasi hein? Bon. Eza tanga mososo esalako bien. Oyebi soki lokute leki mingi esalaka tanga moso bien. Na yebi olobaki no bien. Mikolo yo osala émission ma lokuta ebele. Mais na yebaki lokuta wana okochango kaka ndengo koselaka Karen Mokonzi makambo. Po yende mutu mama YouTube yende soko kotienne émission te émission baby. Mais na yebaki teke côté Nana lisusu oya koloba ye makambo lokuta. Non. Mida. Ozoluka nini? Ozwi mbongo. Pona yokaki oloba ike yo soki bapesi yo 2000 ofinga. Ata kutu bapesi yo finga mama na yo. Oko finga 2000 eza awa te. Bon. Bapesi yo 2000. Ole 2000 anani. Po deja ngai ata kutu ndenge na bengisaki yo. Ndenge to sololaki nga kutu te. Ndenge yo bandaki. Po to sangisa nzoto. 2000 na nga na peso te. Tarif ezaki ya suka po na yo na 3 jours wana 150. Jour moko 50 €, jour moko 50 €, dimanche ok na yo 50 €. Transport na yo ngamu na kofuta. Hotel ngamu na kofuta. Kolia na yo ngamu na kofuta. Ba chaussure okolata na bilamba ya scène na kati kuna ba lingère ngamu na kosomba. Nyonso. Na fimbo oyo bando betanga ngamu na kosomba. Esili 2000 na tiela kaka mutu moko mi José la reine de France. Oyo azwaki titre ya reine de Rando 2020. Yende na bombela 2000 na matisi kutu 2500. Mi José soko yoki na mati tarif. En plus yo 3 jours te. Ezali kamba ba air. 3 heures du temps makambo esili 2500 pan. Ojango kei.
Alors mida tozongi na oya yo soki nakendaki na wana eza kaka fo nakende me mida tika bariske nana ketchup bafana azokipe bino te soki ayembi mpe nzembo na nzambe tika ye ayemba soki mpe ye mutu asimbaka bakisi ya fali tika ye asimba eza nzungu ya famille na bango eza bongo asimbi bokoko ya famille na bango bokoko tozongi na bokoko alors asimbi nzungu ya fali eza bien po abetaka bongo azala toujours bisika aza number 1 mida olobaki yango teke fali aka number 1 elobamaka teke eza number 1 apasaka na bachaîne ebele bazwaki number 1 te aza number 1 alors nana ketchup aza mpe number 1 ya mpungu oya simba nzungu bokoko nana ketchup simba yango somba ntsamba zwa makasu bukuta na minu kaka oya yo balulaka ngo bakosaka koseka ngo lia makazu komela ngo te bwaka bakisa mpungu esala makasi mpungu ya bazombo bien sûr bavideo na badidiston bafrère chéri bakei na ipupa basala bavideo propre bana mike kutu ye mama mokona baminu sate bilamba sate alaki bakola libolo no sevimbi azosala video boya konervenga te mosa salite mosi na no salite naleki na propre nga na so na salite na sa video te naleki na na kitoko na propre naleki na spe nga bima lokwa basa ba musicien nga so na lati na bima lokwa nga mona malokwa danseuse ba danseuse a kofi akala nazana lokwa danseuse so moninga et bon maman la bino sa kubuka lokwa mutati mo makele na bakwanga ba faux chéri. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, il y a boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss, ya danger, donc bah ça me dans la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.